Tout sola. Baby qui formule c'était à marché. Naïe bien. Ah? Naïe bien. Où ça ignorance? Nana lobi banzembo ezaka bêtise na yoka. Ponga na za parent na. Nzembo nini ya bêtise? Yoka tango bina médé, tango bina médé wana. Nzembo PD na yoka te PD. Médé. Ba jara banzembo wana na yoka. Yoka bibité. Tete ba bilo wana yoka. Na bien. Ba bilo mseza au moins mongola. Ba quoi c'est malheureux. Nini? Malheureux. Didier Lacoste? Oui. Didier Lacoste? Oui. Malheureux? Oui. Bon, on est bela simba kata bateka une femme. Azo à 3700. Lacoste a une inspiration, banzembo mabe wana. Banzembo sala succès. Ah, banzembo a Jani to tam nanzembo a Jani kutinzi Lacoste. Nzembo a Jani nzembo. Simeon. Fini la récréation en Paka. Ils ont contre Nani, contre qui et pourquoi? Fini la récréation parce que héritier Watana depuis bientôt là chemin de la voie. Autant il a ranga comme banana miki autant il a ranga comme banana miki na papa pour na fandi autant il a ranga comme banana miki. Ah. To sur l'album Mezo Bima Dynasty na biso volume 2. Fali wala tout monde na ba balmen le. Ah. Et bon yo était yatambola ne bitambola ta. Mundela balmen yo moni ba onba. Azo une invitation. Yo le mikolo la sala be invitation. Dia ça écoute balmen femme homme. Dia ça écoute balmen femme homme. Ya la table aura ba femme. Yo mona gete na Dior. Bilo aura ba femme ka. Ya ba no ko ce za doit ba obengiti. Ba benga nani ka. Wana mamba benga ba wata ba iriti. Ye ba obengiti. Serge Mabiala Bill Clinton Bill Clinton ngala sepela na yem tabwa kije abwa ngala sepela ngaso na zolo bana au moins de tous abu mutu mutolo ba mambo etali ngam na zolo bana na mungo ko na mo pe mutu o changer na te mo fera lo bana ko ba bongo te ko na liaka na kombo zane ba pasteur ba liaka na kombo ya Yesu mutu asala bible to yebi te metu tanga mambo ya da sala nini o asala bible to yebi te mais mambo ya koma tout tanga afana apôtre Paul non baloba pe évangile c'est non Paul est-ce que nzambe butalu jour liboso on a plein au biso tout ça te na lobi jour liboso plein au moins un jour liboso basangana ebele banana musicien moi ça na ligablo na victoire na musicien moi ça te kabilo asama kula basi miseni au moins ça te kabilo asama kula basi nani oh musicien moi ça te kabilo asama kula basi atamola mini nani musicien moi ça te kabilo asama nani bilo asama kula basi ah Mama Fayo ebi moi ça mama Fati. Ntobe nga mama moi c'est soumis. Et bon moi ça qui sinjo yo ebi. Et pas ba Alexis Wetina nzara. Nikolo pe to koma ndeto ya ko tsami nyoko ba filmer ba wese ya bisika to uta. Obanga Alexis Wechite auto kanela depuis. Ah. Mwana wana bina. Wa mutu munene. Alexis Wech mwana. Obo za camarade. Mwana na za camarade na. Ya pa ko ke yo batutu yo zalaka mikolo na bango. Oui, na mikolo na bango. On a mis un de Jova, soit nabi que Marcelo se bat. Fani Bena wazipa, wazipa obita Marcelo ka. Yo mambolo ba mwana TV. Oh, maintenant sur la mambo ezava. Pasteur Marcelo. Nous ba nanga commerçant Marcelo. Po ba ba beta na ba New York. Na ba sap na ba planète sur na ba Apollo. Ba beta ba planète neso. Tout le monde a rappelé ba image. Tant ozo ba na beta ki do. Image ezo ça. Tout le monde a te que non. Ozo bi manon mito pour rien. Ok, ngana yebi nde bakenda kotika et pas ba Karine. Bakenda kotika nani? Bakenda kotika musicien le pas ba Karine. Ce soit que mo réfléchir yango memanga bana na nyonso et comme ato yepe nani aluli moi site soit que pas mobali moi memi ngana. Omono nani opa lulaki. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin.
Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Bah, l'Ingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle où vous nous captez sur votre chaîne Congo et c'est officiel plus télévision. Hein, c'est lors de votre émission PJ Show. PJ Moto, une émission qui vous donne du show. Où est la Moussa Rabino? Et c'est Rabino Bozala Rola Laté. Vraiment merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne, notamment à Armel Wombo, pourquoi pas à Berlin, vous m'avez tous c'est à Beba, c'est à Pola, pourquoi pas à Arnold Matumuna, Mutamoulaï, des longues jambes, caméraman à Moulaï, bon, Wazala, non, Motoroté, Arnold Matumuna, on a pu se bamboter, pourquoi pas à Armel Wombo, on a bandé Bangano 2 fois, et oui, c'est un peu moins gagnant. Nous vous avons bangé chaque jour au filet. Encore une fois, merci à général manager Clovis Fimpa. Il y a Maman Doris Fimpa. Vraiment merci na yo. Encore une fois, encore merci na grand prêtre Maya Moto na moni bakoli. Ah. Maya Moto. Musala nga mabe. Yo nim do sunga ngate na nyokola batu. Ni na pesa batu pasi po na moni baswa gwana. Esalinga pena mo ndenge mo bo esalinga mo ja. Je suis passé sur le plateau, Nazana Yampaka, yende to rosolane à faire finir la récréation. Sony Musique qui a publié to rosolangona Yampaka et puis to robeta li solo, il y a sorti à Dynastie, ba stratégie ni bazo préparé. Je sais pas si Armel Omo est déjà prêt à fonder langa invité nangai Yampaka. Bonjour. Bonjour na bagoulois, bagoulas, baglédateur, on est en ce pays. Merdi Binga na Kikolo vraiment. Nabi a Merdi Binga raté puis Maître Ig, Ligue des Champions à Lille. Puis Junior beaucoup là, beaucoup Jimmy Bella ou patron. Jimmy Bella ou patron. Donc le Real. Sogi na bogi Jimmy Bella ou na raisonnablement salanga Junior da au Mobutu. La PC bambote. Ouais, type Bokana le Real de Bruxelles à faire des millions. Mais quand sur la trop. Mais vraiment il y a réalité donc. Bagoulois, baglédateur beau s'abonner. Fini la récréation Yampaka. Et ça contre Nani, contre qui et pourquoi fini la récréation? Parce que héritier Watana bipé bientôt là, chemin de la gloire. Kotang il a ranga comme banana miki te so toujours. Kotang il a ranga comme banana miki te ngam na papa bo ina fandi zutang il a ranga comme banana miki. Ah. To so la album Ezobima Dynastie Nabiso volume 2. Et puis, ce na toke, héritier faut tout normalement na ba marula que neni ni disque na bango na héritier so ba osamba neni. Est-ce que biso vraiment de tout ça pour so la na héritier ma ba disque biso to bimisa ya bimisa. Ya camarade na biso te. Biso faut ba que papa chéri abimisa yi boy. Viens na zo bimisa morote. Et bon yo bino ba ninga papa chéri to uta na makila na donc tout ça na sans mon code. Donc faut vous comparer ana abenabi. Mais tout moni na ba liste ezobima. Ba te belé banzemo na bango ba featuring na bango belé longwe, je sais pas. Bo sala ngo volontairement ou comment? Te ebimana façon mi baleza na volume 1 na volume 2. Yé mon papa Hervé banzemo ne presque mingi na 20 chansons exactes. Sur total ba te belé banzemo na bango ebimeza mabete. Mais nzemo moi JDT zate. JDT azana nzemo te na Dynastie. Ah, ce que vous avez JDT comme figure. Azana nzemo te na Dynastie mais asala featuring mi balé na papa Hervé na nzembo moko ya papa Hervé et puis moko ya Michel Bass. D'ailleurs, na vrai sens en réalité, JDT a imba nzembo na Dynastie volume 2 ya Michel Bass na obasala featuring na papa Hervé Ferregola na nzembo ya Ferry. JDT azana nzembo ya Jani P na liste zate. Et Rosala. Mambeza nango pressé. Bino bo baksango na ba deuxième ba ba raisonner na masiko. Omoni etuneli oyo. Yozo tunanga. Na bato mokili ne ba otala biso ba yo memo na ba sens. Te biso pe to la posa neto comprendre Yampaka. Te yango te. Fongole la biso rapidement. Faire gola tango asalaki Dynastie. Soki azoki bango posa ina posa na bango. Azaina posa na bango basala échange culturel.
pour moto afula moto te na salo yenge pe to ko fula bino bo fula na salo yenge pe ta to so la bien bien vraiment Adjani grand chanteur naki lelo ezali so ne faire so présenter Adjani na miso bano ba 18 ouais on sonne bimisa déjà Adjani bino bo cheke mwana na ngai ayebi Adjani te mwana ngai ayebi Adjani te de yozo dimna Adjani eza ko dimne te omoni siko mabe eza ke to mema ma muso oh mon dieu ngana mituni segela zamana ngakame baya yozo boya Adjani wana mnaso tuni ba Adjani tabu business ba yebi yango Adjani tabu business pomba swag ba yebi yango et puis ba Oscar Marie toujours Adjani tabu business ba yebi yango chez lui il y a tout à boire à manger Adjani tabu j'ai faim nasir toya leloka non token donc to solo lango ezake tozo fula pe to ko ipe ko fula na bineti lelo okolo bananga lelo ezala bana mso à 18 ans ayebi Serge Mabia la te mais grand chanteur ya mboka o na nenga mabeti te na nenga mabezo koma poani po zolo ba pela nenga mabeti soki otali lelo na langage o mutolo bana linga te koma na nenga mabeti soki to sala nga monenge mobo to bimisi net ba awa chiba so ayebi malange te mais azawana awa oyebi papa malage oyebi ete eza pe âge omoni siko biloko yango moni dynastie toza na besoin batu ba comprendre soki tozo isolé wanga ba comprendre que na quartier la te il y avait des grands chanteurs malgré lelo bazomona ba jeune ba yembaka yembaka mabe bazala qu'est-ce qui fait que Soleil azala te na wenge azala na quartier latin mais Ferré a préféré au Soleil c'est que Fazo pe ba Gibson Fazo abenga pe Fally Ipupa non bienvenue sur les messieurs pénatifs na place azana pesi mbote Arika et Djimu tala to sali boy Ferré a lobby on est par dynastie za parcours ya vie à faire alika na quartier latin so parcours à vie à faire il fallait jibem pia na yemba tangu Emile Alias déjà zali famille wenge nyonso non oh mais oui Emile Alias abeta na wenge muzika 4x4 tout terrain BCBG abeta nango donc tangu déjà Emile Alias azo représenter bango nyonso tangu déjà Ali Mbonda ataki ya prince na azo représenter bango nyonso na yebité papa chéri ko za pesa ina ko bato ya betala bango na maison mère wazala na bango c'est Léos Ram Serge Mabiala Bill Clinton Bill Clinton ngala sepela na yem tabwa kije ngana sepela ngaso nazolo banga pour moi nde tozaba mutu mutalo ba mambo etali ngam nazolo ba na munoko nanga na moi pe mutu a changer ngam te moi fera lo banga kolo ba bongo te pona liaka na kombona zande ba pasteur ba liaka na kombo Yesu mutu asala bible toyebi te mais totanga mambo ya dasala nini o asala bible toyebi te mais mambo ya koma totanga afana apôtre Paul non baloba pe évangile selon Paul est-ce que nzambe mutalobi kasi tu as eu apôtre au moins il te comprend mambo belete ba chamo ba point donc ça mutazo ba évangile selon clergé ngape na koya na DS na clergé ça mutu mo boboto mutu so yo posala ili kam place jona zara mabe mais mabe na bible ba kumati OK na pesi artiste Mobiki Simbote l'artiste Schengen Patrick Schengen na pesi ba mbote jour mombo na vanda na batu mombo tozala na bango na bete pe solo mère na biso maman Mindondo auto kufa tiki biso koto ba artiste ba lo ba mère wazara bien jomo vanda na pokufi aram mala muté abengala na place boy ngaso pesi ngala témoigner témoigner belaka am tumabe ouais le temps où le bible ça me rappelle quelque chose l'artiste Mobiki qui s'était sali depuis Luanda. Voilà, place au moment que dynastie vraiment Ferrego là a sali parcours ya vie na et en plus Ferrego là alula ko simba culture ya rumba congolaise voilà place to kine ko papa Malange poto ya na école wana surtout zuba nzembo o papa Malange yemba neti ba testament makama ko ngana kolela maloba ya boule so tali ligne wana eza ligne o Ferrego la batterie ya kina yango azu professeur ya munene ya odimba ko Malange bakabola lipa. Voilà, ça va. OK. Est-ce qu'on fait rigolo à présenter Papa Malange? Oui. Pour génération belé ba Papa Malange. Mais testament betara. Voilà. Et quand il cause la mutumsu, on a martyr. Moi je suis fâché. Ba koko ya pongo love bazala na ba ebite ke nzembo ya koko na ba route bazol ba faire beti nzembo ya kasaf na biso ba teza ya pongo love koko na biso.
Donc okoki kozala ozalaka et tout et ya pe na mutu aye représenter OK oyo nani. Eza grave te soki faire ego la lelo la présenter papa malage pour ça on a besoin batu ba vraiment sens ya banani ba yemba bo banani ba yemba bo banani ba yemba bo et puis tu as pe na artiste ça muku amor lo soleil wanga abeta type mona bitumba trop lo papa na côté le moi soleil so abeti mona baluseka ya za likolo soleil so abeti baluseka za likolo moi ba bitumbo eza mon anémique na famille so ba côté la raille bon yampaka to sola baby qui formule c'est ya na marché na ye bien mutu ah na ye bien mutu ou ça ignorance nga na lobi banzembo ezaka bêtise na yo kaka pour nga na za parent na nzembo nini ya bêtise yo ka tango bina mede tango bina mede wana nzembo pd na yo kaka pd na yo kaka mede ba genre banzembo wana na yo kaka yo ka bibite te biloko wana na yo kaka yo kani mutu ayoka ngo ba grâce parker nga na yo kaka na tolinganaki na ye na bolingwa semboyi po bolingo héritier ska Baby qui est gomme ya na marché gomme Fabro présente ipe bokana na Bruxelles na yo kaka pe ya musabu. Félicitations depuis Pomba courage abim sadis ka ça vraiment mon ban et puis qui est Robinho na ebieti Mundibu papa chic na ebieti abim sadis ke na ebieti yo ebi Robinho te bata pembe na ebi muko atombolo Vasco de Gama bata pembe bango oyo yebi o nga na ye na ya ni kabu bato o apembe nga na yebi bango ya ni kabu na peso ba mote bele bato nga na yebi Vasco de Gama ba mote ngo bato nga na yebi bango wana o yebisa nga neti na mutu apembe lisu na yebi le boga nani Serge o babenga Cappuccino mais tu retrouvé Cappuccino na baza na nini na disque oyo au moment où la Coste a bandé retraité rwandais STM 23 kutu erreur basala Cappuccino amuluba elo bato bakomona te bakendaka este po papa na bango batinaka imitation kuna na pesi mabe ya kana mbote goloza mukolo vraiment na Suède place ça Yvette Mbia Zanoti Yvette Mbia Kolo Zandu bazwa nyonso batikelanga Yvette Mbia aleki coltan aleki cobalt ouais ye na mona kame biama na monati on a confiance na ye confiance na we fait à Schengen sous maître Gengo maître Waza Cappuccino salini azawa akomi nini azalaki te na liste mais na dynastie obima dynastie eza na ba surprise misusu oke tobeta yango te eza na ba surprise ebele papa ya bazongiseli biso bilengi oyo bato balulaka soki na osola na kotanga bakomba balacoste te ou na anusala na yo lisusu émission te po ngai kotanga komba moyibi bakoka so olobi eza kabakaba bakoka yango mpe babi lakisa bofanda wana place Lacoste ayibi téléphone kuna pa Jean Moussafi iPhone 14 ayibi chomu tala Lacoste oyebi nde bazwi yango téléphone iPhone 14 babenge sonné na nzoto na ye ezobeta nzembo afere na nzoto na ye yo lobisaka moto te ale temps téléphone ekomobeta nzembo wana okosi koyemba ayiba ye chomu nyonso te okapa produire orligola nabi babilo biso eza omoni mobola Lacoste c'est un malheureux nini malheureux Didier Lacoste oui Didier Lacoste oui malheureux oui mbongo na ebela simbaka ntango bateka ye lupango azwa 3700 Lacoste ayemba ba inspiration ayemba banzembo ebele banzembo mabe wana banzembo sala succès banzembo ya jani totsam na nzembo ya jani tuti nzembo ya Lacoste nzembo ya jani nzembo ni Simeon nzembo ya kitoko bon yo zolingo ya bisama mutala Clégie Show omoni oyo nyonso atangama aloba mabe mpona fere akopambwama te eya prière rose mpona biso bakatholike bongo fali wana tomoni na babalmen ndeni ebo oyo oyebi te ye atambolaka ne bitambola ata mundela balmen yo omoni bango mibale
azwaki invitation yo mikolo ala sala ba invitation ye azali kota balmen femme homme te ye azali kota balmen femme homme te ya la table ba femme yo monaki ete na Dior biloko ba femme kaka ya banoko soki eza wa baobengi te babenga nani kasi wana malamu babenga bango ata baheritier ye baobengi te obika na posa mabe te molimo mabe te au moins nde naza boye mikolo rando ezongi amor naza na besoin oya na ya so oye mpenza na oya vie nanga 100 francs na Toulouse noko mbala Victor Mbala Nzao et puis bienvenue sur les messi penalty na lié bato nanga tout naza besoin oya so oye na oya Alexou et Chabi bobe kebeta na Dallas mais ba fiche au lieu tan ebeta na Dallas bino ba fiche boba mana ngiringiri et pas ba Alexou et China ezara mikolo pe to koma nde to ya ko tsana nyoko ba filmer ba wese ya bisika to uta obanga Alexou et Chite auto kanela depuis mwana wana bina wa mutu munene Alexou et mwana ebo aza camarade na mwana na aza camarade na ya mpako yebi ke yo batu tu yo zalaka mikolo na bango oui na mukolo na bango na mukolo na bango ebo neti mwana na kabe ya camarade yo mukolo invité musika na kileke pe na kilo na siko na leke na 5 kilo ezali 3 na komna au moins mikolo nde na ya munene na komna 5 yo za munene ba santé na biso na bango na ba fali yango yo munene nde mwana fali na leki na leki ya mema libende santé forcée santé nini forcée na posa makambo te ya menga naza pona makambo po dynastie na biso déjà les 6 na posa makambo te naza wana mikolo dynastie na biso les 6 ezobima d'autant les 6 ma dynastie ezobima nyonso akokosama ayema beto koya mabe Robin abi mutu to abimisa nzela mona ye les 6 ebo ye mwana nozoloba na mugwena bangi ye musicien nani mugwena bangi ye mwana na Robin comment nani mugwena bangi comment on batu ba uta kota ba karawa comment on utwa batu ba mugwena bangi bazala ba pakistanais neti mwana wana tala to sola bien lelo faire sa fierté ya musique ya Congo fierté na ya musique ya Congo soki lelo moni batu nyonso ba pays nyonso ba ki francophonie ba kene sengo za pona fe est-ce que yo ndimi na bana na ba beta finala stade koto na ne tonda yo batu ba yaka na ba pona fe banda beta ngwa na francophonie to sola vraiment bossemu est-ce que stade bando ça appelé on est sala joue al bosso play salamara jour à liboso on a plein au biso tout ça te na lobi jour à liboso plein au moins jour à liboso basangana ebele banana musicien moi ça na ligablo na victoire na musicien moi ça te kabilo asama kula basi miseni au moins ça te kabilo asama kula basi nani musicien moi ça te kabilo asama kula basi atamola mina pede nani musicien moi ça te kabilo asama nani bilo asama kula basi mama fa yo ebi moi ça mama fati mtobenga mama moi c'est sunde et bon moi ça kisinjo yo ebi so ebi moi ça kisinjo lobia siga te fan au moins ba pistoli no ke na okeni yo banga la police yo banga na ngala banga la police yo wa me manga kuna nani mutaki sense mutaki sense un petit musicien du quartier là tala au moins neto sola no na clergy show to ba to fula mututé ti dynastie ko bima ti le no ba website so yo lobi oyebi moi ça qui sinjo et bon ba no nyoso basi to mona na internet qui sinjo sala ba o toucher nini na benga berliv aza bope sanga numéro berliv ngana la so vidéo ya vie nzor na noko
Moniteke yo. Te banoko e bon o mona te gel mo masina me yo mazumi no nena ya manike ba stagnation. Jeune on. Jeune ba huma osano bi tipo la e yo mo me yo ma auto ba la théâtre. A risqué na e pour na lo kumwa bilamba ya Dubai. Ba semble la kilote. Ce que bon yo ndimi ke ne na ba jina PMF bazana na ba Kisinjo. Toi na ba ninga. Kisinjo aza moi ça vient na biso dai da Costa. Momina parler respect d'abord. Maman ba dai. Obi mama fa. Ba ka ndemo na ba mama si. Nazo ba mama fa te ba mama si no ba. Mama si sindi. Astalis konde. Na ba mama fa ba arranger na biso pe na ba Kisinjo ba toi na arranger na biso. Vie njo. Et c'est ce qu'on est. Et comme c'est surnom. Moi ça a ravié. Donc vie awa pa komi. Akomi pe ça peut comme vie awa. Ah, wana easy baby. Nini? Easy baby do e baby. Ye mwana. Anglais Philippines. Mwana ye na batila ka mwana ya za mwana. Au moins il na maele ba anglais na ngabo ko ka. Kuna na ibsolo mwana na batila. Ye pena funa zwele costume na zwele chaussure. Mwana wana awa. Mwana wana mbuke wana. Ah. Zamba opambola na yebi déjà na mwanda uzoi na babitabe babibwati. Te mwana azana na protéger. Azana na protéger. Ye na tambola ane na simana ngai. Monde tuzoki ene Côte d'Ivoire bo. Chambre ne faut kangama na chambre na ngai. Te wana kutoke musika ngana na vie na nga Justin asa eleka kaleso libende. Boza pe ida bien ba sa ele ba pesa e. Angu yango abandu lata na Côte d'Ivoire. Na mwanda chambre ne kangama na oya ngai. Na c'est dans azo na vie na nga mbuyibwebwe ya Justin otala ta ya petite au Sahel. En Égypte pe azalaka chambre ne kangama na ya ngai. C'est comme ça. Nous sommes toujours en direct avec Yampaka. Ouais. Dynastie Kalaté. Et puis Stade Tozana donc. Nous manqué tout trop. Ah. Na manqué netinai. Ah, manqué Venjora. Oh bon bazolo ba iloko mutu asala reza manquement. Pwani to linga la vérité te. Netinga ba bike clergy azala journaliste. Okobo yango. Sko na clergy azala journaliste na oyebi basi ya Kisinjo na makambo. Na lobi lelo po bike ba jeune musicien musu bazwa mambala ligola ba film na bango ba porno ebima. Lelo seden basi ba komolula po batalika na ekokani. Nani? Na ekokani. Bike gestek tu peux betara Nicolas ba bandu be. Mwana wana yo ba tutubana nao Eric. Mwana na Eric. Tokutana na keo na bino kuna koka opesa ngambuti. Te yo pokota la plateau te de tourner l'émission. Moto fanda couloir yango yo ngana fanda libanda couloir abimi pe kara likolo wana. Po mwana na moi batu mususu. J'espère tu peux mwana. Mwana na Eric ya camarade nanga. Côté ba pitsaka na chantier kengela na yulu za côté na bisu na ang. Na nini? Na chantier. Wana kengela na ang. Côté na bisu. Tala soute mato soli plaisir show. Au moins ma mususu so pour battre balingana monga ba piste ya musu ma ba polémique. Oyo so to no beta na ma musique ngana ba histoire ba musicien ebele. Net ba musicien ni wana ba histoire. Ata mwana na ka Eric Otoluba. Ka mwana na Eric Otoluba. Eric atonga wera ngai ye musika sika Diani Mbo na Charlie Paka na 2h du matin. Wana wapi? Na kwa Lukeni. Ya kwa nini? Ya Lukeni. Ya Lukeni. Lukeni na yo le temps ba simba BMV na epona nyongwa defara na maison. Atonga wera keni. Atonga Ventoni, atonga Jano Pétrole, atongi ba viona nyonso. Azotonga banga zoloba ni ka kotonga. Réalité musu to robeta te Bon ba réalité ngo bat ba koyeba ndeni kilo. Ba réalité musu to robeta te. Tant ba simba BMV na nyongwa defara mbongo po sanisa asomba lupango ateka na baluba. Et il teka lupango. Oui. Yom to confirmer biso. Oui, a defara mbongo kwa beta stade. A defara nini? Mbongo. Hérité Watanabe. Oui. Tobenga nani poto vérifier. Ce po benga nani? Vient na commissionnaire V-Sims. V-Sims, perception numéro V-Sims. Na mona ko mosala la vérité en ba publicité. Nga ko ta téléphone nga te pona mangam nae. Yenda ta téléphone ne pona nga benga bat. Bomoni viens la bino ta la tika na ok mam na ngai.
Na bato nyonso bozala nene bolombe na tinela bino ni te na otina na ngate. Au moins ya bo convaincre ngana mamba buzoba. Ah, en tout cas il fait mbi azanoti na vie na Blanchard Moussa. Et puis qu'il fallait pour même ba journaliste na ba communicateur ne poto. Bon, liste za pa Mbutalikasu. Bon, ngana mingi mamba bato basela bato deux fois na yeba. Deux fois nini. Obango loba. Te bato deux fois. Mamba ba ngana lo ba troté. Ah yo bazo sala ko mamba bêtise. Tango ko la libumero vimba o comprendre vie. Nani? Ye nani? Bato yo zotanga bakumbwa na ofese ka conseil omoni yo. Makambo na bakoma na Bible pona mona mobali te. Awa yo bazo sala ko makambo wana. Tango libumero vimba o comprendre vie. Moya paka na question suka. Ah. Question suka ndimte me mabiso tina bokabwa. Ouais. Na ozela muka. Soki balobi ke batie komono na liste pa Mbutalikasu. Naki ya. Baki sanga ambassadeur na si. Yo boya poto. Ba Mbutalikasu ato zomona baza troué. Nani? Troué. Mbutalikasu nini? Baza troué. Nana troué. Là-bas. Là-bas nani? Il y a la difficulté là-bas. Si on a bango tout bagoté bilele ba troué. Bango goté bilele. Troué. Na robenga ya. Troué na. Ebi kana robenga ya ovanda na kitu. Troué na troué. Na pesi minyo bomba mbote belé, minyo bomba auto benga. On a fait ça qui a mbongo mbote les grands Kadhafi. Minyo bomba bengi faire grand P. Talagi. Neti mi garçon nozolo ba soi-disant mignon Abraham. Neti ngana ebo ebi ye mutalukanga na connaissance mais ngana mbaka kumbwa fi. Na repa frère na ngai frère na changu frère na changu musicien changu zokumisa mikolo Patrick Beckham Lady Maître PC ba mbote belé. Komoni na ne kiminga. Patrick Beckham, Lady Maître, tueur de mensonges. Na récupéré tueur de mensonges. Il a récupéré tueur de mensonges. Leader à génération, il y a pesi ba ministère, ba mituka, ya ba sans plaque. Non. Patrick Beckham. Na kenda rep na ye. Oyebi ka pesi ba ministère ne ba mituka ba sans plaque. Nga suka mingi na poma tete. Mambo za kuta changu na ye ba tete. Nga pesi wa information. Nga suka na poma tete. A pesi ba ministère mituka ya ba sans plaque. On a souvent na poma tete. Na ya rep na ebo mwana na ozo ebisa ngawa. Nani mwana? Photocopie ya ladi esobi. Tia bengi nga bazali na ulu na mbonda. O neni bien. Una sepela na yo na tala ko na sepela nga so na kanisi esobi. Na keisko. Na ke tuna liboso na tuni makula ngabi. Esobi pa ningi okeso mingi na ngote esobi te. Kombo yo tangi wana. Omoni bango tout lelo. Po mutu ayebana ezala na chef na bango ya des fois bango tout ezaka po ba pecha feri mais faire pe yo na ndite ba bi oza na voix mais voix on sala na on ezo somise ba mapango voix na ka yango emema ba marka aux États-Unis voix na ka emema ba Bercy ba Russie ka voix ni matsaba chef aji e matsaba aji avion ka voix ni somisa ba aji lupango chef Adja somi lupango azaka na lupango yeba te si ko moni mameza no kesa nso po batu baluba te ba misu ba ya otamu no koneti mona na mbasi afutela na kimpoko est-ce que limité koza na veni kombo kimpoko ambassadeur na limité et bon wana limité kimpoko kombo aveni na kimpoko c'est peut-être awati ba soroye ba kombo aveni kimpoko oh Joyce na wa ba yebi kombo aveni ba limité awa limité résidentiel limité et dindagate te vanda limité pe ma efanda te kimpoko mutu otale mikolo otali ndenge ayembi abi bo comprendre ba technique te ba faux technique omoni voana bimsa mukolo ba bebisaki na cimenterie ndenge alelaka baba felande bango tuwana ba felande na ba felande alors ce tozo sola no mamba bana mibali yoko yebisa ngata ke est-ce que yoki album a papa chéri te na biso sava oko yebisa ngata yoki manda chante na biso sava depuis pomba sava ba manda chante album ne o sepel na nzimoni te est-ce que lo na sepela na e trop
so moi dans ça vous solo kufa notia ya yembela diduni wa kufa batutu ya yembela so yembelo ga après demo kufi Selina akufa diduni wa akufa batutu ya yembela so yo zanga na posa liwa konze moment ya mutakufa oyo yebina ya nani Selina mwana mama vous banze mo pesa banza et pesa nini banzala bania sakala maka asali krimo mikolo ya ilusa zoboma fallait écouter kota na dynastie retard pasteur Félix Oisé quoi c'est un débat contradictoire na pasteur c'est quand venga za maeli et puis eno mo za pas ba témoin de Jéhovah bana na ba moi na témoin de Jéhovah banyama na bible banyama na bible komeka te témoin de Jéhovah o atenga mise ya basali ekobu avant wanda oyeba na mamte mwana na témoin de Jéhovah so ay na bike Marcelo so ba fani bona wazi quoi obeta Marcelo ka yo mambolo ba mwana TV ou maintenant sur la mambo eza pasteur Marcelo le bananga commerçant Marcelo aganya na kombo yesu abinna na finga manenga finga mbwete ka pa lo ba vérité bon et au moins mambo batu ba mama molimo oui mama muso molimo eza mama lokuta eza mama yo traité Marcelo mutalukuta lokuta bon ce pe ba bine Alex sika yena yesu bakuta nayi o likama molimo bakanga nango lelo kutu ndek source obi même so kangi mutu abatu ndoki obi efoza na ba preuve so obi wabokela nga mbaso bon la l'accepte sur preuve likamba kindoki eza na preuve ti non yango moni bande ngona nyoso ba commerçant balia na kombo yesu famille ya yesu na Galilée bazokeli cousin Marie mo bana na ye bazokeli bo sangisa mabonza dimanche nyoso ya Congo botindi ku o mona so mutu ondi o ngana loba ina tokaki mutu ondi manete donc oba Marcelo basala on ezaki azolinga ela gagne pain yande ngana peto senga janitamu ndebe bango basengaka bato siko na esikoke ina kombo ya Yesu mama we komanga bosalisa babola na ba orphelin ça ils sont orphelins na petit na orphelin to fanda ni mama ni na papa ni bakufa na ba kongolela embongo ti bato ba lekana ba plata expliquer bango ya bango place bazala ba mona na rati donc ça qu'il faut terre ba vie Marcelo bien batika loyi na moko auto senga biso lisungi jo ngo na vandaki na ba Kelly na vandaki na ba Awa na vandaki na ba Arnold matumona tebise tozala ngote afingi biso yo bokaba na binote bokaba te bo mo bank sangana vraiment oyebi ke to beti déjà samedi tozo ko sa 3e stade na mboko mais la bozolo baté oui pe que fallait pour beta stade na Uganda bango ba stade na bango ba image mona na matin to lingi boy tant to tsaka minoko ya bisika to beta po bango ba beta na ba New York na ba planète so na ba Apollo ba beta ba planète nyoso to mona rapé ba image tant ozolo ba na beta kibo image zo za to zo mona teke no ozo bimano mito pour rien OK ngana yebi nde bakenda ko tika et pas ba Karine na bakenda tika nani bakenda tika musicien le pas ba Karine na ce soit que mo révisé yango memanga bana na nyonso et comme apo yepe nani aluli moi cité soit que pas mobali moi même ninga na on nani pas lulaki nous sommes déjà presque à la fin il y a pas si bagoloise ba bientôt pour qui c'est na biso eza dynastie volume le 6 mai zobina mbongo nyonso bat bobomba na mosengi en tout cas to somba dynastie et encore to beta avant streaming na journée mo to teka $170,000 et ça va na à $5 ya pam donc alors quand na nombre wana to sombaki na vente streaming wana soki to sombi disque dynastie volume 2 to tika vraiment plateforme na dégâts donc alors gauloise gladiateur on est ça partout dans le monde na que Jojo Kabou ya place ça vraiment en tout cas to somba dynastie et que ça la bien ce to sombi dynastie et puis toko ta concert ya papa Hervé samedi au vraiment na showbiz na yebi ke tourolo la 40% tozotindi la ba mapinga ya mboka na biso et ezala bien tozopusa ka bankanisi o nyonso na yoka papa Malange te asa l'effort ya osomba dynastie Soleil Wanga grand chanteur o aleki ba chanteur nyonso baleka na clan quartier latin azawa na lisusu donc Soleil aleki bourreau ngam na lobi OK merci ni tes opinions non notez le mélodie nous sommes déjà presque à la fin de cette émission
merci na batuto balinga biso, merci na batuto batala rabiso, merci notamment na Chic Betoko les barons de la Geneviève de bois Paris on a boire à communier na linga moi silence et pas Chic Betoko hein Chic Betoko en tout cas vraiment merci na pas 100 francs na oyo tindela inga ezaki elo mongo na ba zéro mi bali siko na lobi bo nzamba lola oyo nga na sambela na moi oyo tito sui la yango moi ezo banda pas 100 francs wa simba drapeau tango lo babu okiti na ngai batu nyonso bakabila ngana oyo nyonso akabila ngai donc nzambe alola kotika ete bakisela e boda fashion bakisela Janita Star Mido bakisela asa mboka mboka nazalaki na Star Mido asa mboka na Patrick Beckham nga na yebi Star Mido penati na moni mutu mo asimbi nga ndoko zo yebanga na ise idezate singa yo peno boka mutu mo yebi ete na bi anayebi o nga nde Star Mido le dimanche passé na ganga de kama tu nga problème ni na bi yeyo na lukaka nazonga nda ko kitoko Star Mido na peso ba mbote be Star Mido moni nga pe na fabrika batu na nga Star Mido na peso mbote vraiment parce que ça Kalo boutique Pomba Swag et puis Oscar Maritou Diogo millionnaire donc Karim Kivwidi Souka aobeta na Orlando Pirates nani Karim Kivwidi Souka na biye na Orlando na ndako yema benga papa azana Orlando yema Karim Kivwidi ma papa il est né avec un ballon dans ses pieds, il connaît les ballons et les ballons aussi lui connaît. OK, Karim Kivwidi il partage, il mange avec les gens, avec les chop même de l'eau à boire il donne. Donc batunanga vraiment na pesi bango tumbote to s'abonner to partager to liker et que na okitoko mais ce mutozo lotake na sens mususu mambia na sens mususu ngana na olobelo mo ya bien ngana ndoki te mena nganga po nganga ndali ya ndoki ndoki ndaza le chèque na manginyo na magie tout to sola après une semaine to comprendre nini sala une semaine rare une semaine to comprendre nini salama donc eza nini les souris ne mangent pas les chats. Pourquoi lire à Niao? Donc, merci beaucoup, vraiment, Yampaka. Tout comme nous avons souka. Mais ming, on peut sa conseil na bateau, ba comprenant SMT. Bétélébinocité, éducation civique et morale. Ils ont dit qu'on dirait courement négligé dans le chic, bah, vous préférez ba maths, ba chimie, ba nini. Ok, éducation civique et morale et au mémoire na kunda. Ils ont kibomoto. J'aime des gens au bana kibomoto, bazana kibatu nanzoto. Il y a des scènes qui posent mbongo ozoyo yelanga ba théâtre na kubenga na pembe nanga soki pe na ba makofi nanga pembe na betio. Na linga ba scènes surtout na bateau ba comprendre cours à SMT. Vraiment na pesi bambote na nga na batu oyo bayebi SM éducation civique et morale o toi comprenant SMT mbote na nga za na ngote donc a sauter mbote oyo na pesi ete na pesi mbote na bato ba maele o paza maele ta zongote bato mbongo ya Côte d'Ivoire bientôt là c'est pour bientôt nous alawana na awachi basu butala rabiso ka ko komela biso bo fingi mutu boy déjà biso moto ozala wana o bobombela biso ngopena beto zonga nango c'est comme ça et puis merci na batuto batali biso merci encore d'avoir été nombreux en train de nous suivre je vous dis ciao